intervient et puis voilà, c'était ça. Donc c'est juste des balles ça moi pili dans mon mongwa. En tout cas, c'est un clip, hein. C'est un beau clip qu'on a essayé de donner à tous nos fans de l'Afro-Congo. Je pense que Achille Balou, mais que je salue, il a fait un bon boulot. Nalinga kinde peut-être na luka na répondre au bien ce que epsinga que image wana ya perroquet na cage peut-être bouja qui mabeto couleur ezaki bien te na image ya taba ce que ezaki bien te. Non, c'est juste pour savoir, hein, ce que ça veut dire. C'est vrai qu'ils ont une image. Ouais, ça ba image au moni yango eza taba puis au moni yo moko moni eza taba na perroquet na cage. C'est ça, eza image ya bien to ya mabe. Non, il y a bien. Ah, courage. Merci beaucoup. Ido-san, tant vendu au clip au Yomoko. Tu es fier de ça? Ouais, trop fier surtout par rapport à la réaction de Yaba fan. Yango nazo continuer ko remercier bango, ko remercier ba blog ebele, bazo tiango poa, ba blog na biso, ba bana Congo, ba jeune talent congolais 243, ba strong de kin move, ba la mama na Facebook, talent de kin, ba mbote RDC, en tout cas ba blog eza ebele oyo ezo soutenir. En tout cas, na opesa bango ba merci. Na ba fan surtout réaction bi que clip oyo et que ndé bien. Mais na lingi ba memango sur un niveau mususu. OK. Ba memango penza un niveau mususu ba continuer à consommer et puis eza na ba plateforme nyonso. Mais tu donnes combien de temps pour qu'on ait encore quelque chose d'autre? Et uti ko bima ebi ke ko kisa ta une semaine te. Ouais, justement. Donc ba tout vraiment ba edenga mingi ndé ba consommer ngo sans modération. Pour mikolo yo. Parce que c'est lequel battu ba bina kaonde. O sepeli nango mais c'est lequel o ebi ke na utaki ka pareil yango pe salio ba jeune na Instagram. Avant émission na utaki ko sala na utaki ko tala image moko ba image lisusu nzambe. O ebi ke East Africa penza elengi nga penza inos bina East Africa ka boy libala penza. Na moni ba challenge ba yeyo banda obeta na ba Kenya ba Uganda sérieusement ba tout déjà nzembo ba valider il faut na banda reposter yango siko markas ba vidéo comme ebele na komi coincé. En tout cas, je suis trop content par rapport à la réception ya batu ba fan nanga penza baza makasi na comprendre penza que na komi na armée moko osaka na nango. Qui est derrière toi? Inosbika kat toza wa na ibsa kiyoki na linga batu le babanda ko luka qui est derrière Inosbi ba ce qui est un message de félicitations. Tout ce qui est un critique, nga yeyo ka oyebisi nga koluka te mutaza na simba nanga po kende kuta na zombie moko tala kaka donc mabe okota. Oyebisa mpe ngombe. Oui. C'est lui qui est derrière toi aussi. Comment? Oh. Na tuni so yebi. Otuni nga pe na tu oui na yebi vient na biso. Oyo en tout cas ça là est belé pour na Congo déjà na média. Voilà, c'est Magazine Grand Lac, fidèles téléspectateurs. On devrait en principe déjà l'avoir ici à Kinshasa aussi. Mais c'est sorti déjà. Vous qui êtes à l'espace Schengen, vous pouvez vous en procurer. Ici à Kinshasa, j'espère bien, dès qu'on ouvre les frontières, nous allons devoir avoir ce magazine de Sam Pengombe. Une façon pour nous de lui rendre cet ascenseur parce que nous avons été toujours présents dans ce magazine. On regarde. Félicitations une fois de plus à Sam Pengombe, leader, Clandeya, Boba Misso, Alain Itela, et pourquoi ne pas penser dire bonjour et bon dimanche à Jean-Michel Gonda, qui nous suit avec beaucoup d'attention, et merci comme ça à Fiston Tezo, Eric Tezo. Merci à Richard Chitea. Rapidement, je vais voir quelques messages. Oh là, allez. Ok. Otala NWE. Otala monté. Wapi N plus NW. Yango yote. NWE. Niggas with enjoyment. Tu as des messages de félicitations. Il y a Lindalala Moudodi, tu connais? Nayo kaka epa nayo. Lindalala. Oui. Lindalala. Lindalala Moudodi. Ah, eza Linda to Lindalala. Lindalala. Eza oya. Ba qui mission Instagram. Linda ya master ya Marley. Ah, oui bien. Oui, ce qui est na King Scorpion.
Et ça y est. Félicitations spéciales de la part de Karine Roguiza. Karine Roguiza, ouais. KKR, Sekou Ferré, Odon Chovo, et José Mwamba, te salue. Et il y a Francis Molenga Njoko qui te dit félicitations. Merci beaucoup. Et clin d'œil comme ça, bon anniversaire à Maman Tsamela aussi, 80 ans, c'est pas peu de choses. Merci à Thérèse, merci à Mano, Bess, Grand Homme, Jean-Baptiste, bref, tous les Tsamela, il y a Marthe, merci à vous. Elle lui te coiffure. Alors, je reviens. On te un message. Les artistes publié qui va commentaire mais parmi les artistes il y a des gens qui ont longoli. Image par exemple d'Instagram après balongoli. Neti wana eza question incomplète na ebite nani atiaki alongolaki o na ebike wata atiaki alongolaki te maestro atiaki alongolaki te Jésus de Niance atiaki alongolaki te balobi Rebo atiaki ba image alongoli ye pas s'appelle nango yo lobi par artiste batiaki makambo clip balongolaki moko misusu Rebo atiaki une story esalaka 24 heures. Clip ebimaki mardi. Asalaki nde elo moko na Instagram na ye. Bato bamoni ba photo disparaître ezongi lisusu. Ebi aza makasi na réseaux sociaux. Nga makambo wana pe ifona yekola. Ezaki tindika chakal. Na yebi nde te so eza par rapport à nini. Yo nde faut développer pour talaka. Non, développer nde. C'est ton pote quand même. Oui. Mais yo lobi artiste batiaki makambo na nga ya clip puis balongoli mais ye na yebi déjà que atiaki yango ebimaki mardi après 24 mercredi story kendaka. Est-ce que dans ta façon d'être ça peut t'arriver aussi un jour de décider obina bal artiste bien mutu moi ça la même etienao Wani makambo ya clip et voilà une question non c'est juste une question. Et là, bon, ça peut arriver, pourquoi pas. Voilà, très simple. Oui. Tu penses avoir ton premier fils à quel âge? Bah, quand va prévenir sa caté. On a 23 ans, bon. Il a un moment, les fans de paix, et vous allez la pub, n'habitez. Bah, peut-être n'habitez pas bandaka là. Yozokana au banoka. Et là, tu es lango. Et moi, déjà, et ya to, et koya. Et déjà. To c'est la gaga. Donc, tu as appelé boy, maramba basi intéressant comme mingi. PM naza mobile. Ce qui veut dire. Naza PD to lingi te basi ngana ki mabona kia. Nga penza na bango ka boy. Oui. Naza mobile. Yo na yeto bango. Comment tu peux témoigner? Yo lobi yo makamba basi intéressant ka. Siko ngana lobi naza mobile intéressant ka te poani. Yo na bango nde. Basi penza na ebite. Webi écoute déjà bango de base na biso. Bango de base na makambu tout et bandaka na bango. Non ça avant de conclure hein. Olo anu makambo olo ba question mo kaka mais ça répond moi. Te na utalaga mo. Ngape la moni. Na pesi mbote. Omoni nini Paul pesa na bango. Na pesi papa. Pas de problème. Na bien. Lelo penda ça ba tout plaisir. Au moins place muta vandi na ndaku. Abio nga Diams nga ngai Richman Ansio ngai George Superstar nga Saramba yo bref bajon se bavandi e ba olongwa lelo ba bien tout cas to yokai no sa baguno eza rapedani bagunanga côté ya ba momi pembe mwindo nyosa kitoko nanu kitoko Holandi otuninga bagunangati alila mutu shehida ala kitoko ala la mature ala sexy esalaka bien potaka na za artiste moi design esalaka toujours bien mais ozana ye déjà non otuninga bagunanga eza otuni te ki eza nani oza déjà na guana totonga oza déjà na guana taza tonga te toza na TV non ba yoka te dax kanga son oza déjà na guana
showbiz. Oyambaki nani yote. Na showbiz na nayambaki nani. Olobi nani. Rebo. Ouais, na conseil les gars bien. Na clip à jour pe. Na clip à jour kutu donc. Suka. Babi ba monyo na film wa Goma Obinyo Landi asiliki. Bon, makambo yaka mais wana baser nanga Goma. Ozo koza baser okangiser na binyo. Ezande selekele. Na panzaki moke na zongi lisusi ma ezatekeza. Na sala nini? Oh. Na bini na baser nanga Goma selekele. Yangot. Ezateke yo moni libala. To batindeli yo image moko. Yo mdo like singangwa. Te yoko selinga. Ina sabalume. Obi bat bayogi na bonte. Te to sala ba micro na bino minene ya biwa na pesi mbote pa ambassadeur Mutamba. Bayogi nyoso. Innocent. Mais tu sais que des fois, Batu Baloba Penda que aussi par alcool quand même. Te. Bana carrière de bandelo onyo meka kasi. Cigarette, chikata. Te biloko wana nde déjà kombo elexi maele na ebi yango te. Kombo ni? Chikata ndeni. Nini? Chikata wana olobi. Nini? Oh, yo olobi nini ya? Prononcez bien. Chikata to. Ela chiluba to. Tinga déjà na melakate. Mais ça arrive que par exemple batuka na ndenge ya pesa elengi moi champagne za wa vraiment toyebi ko melakate mais est-ce que ko goûter ka ko faire plus au plaisir. Donc voilà, wana tango boss aimé au guizazo na melakate mais otindela nga ba champagne. Donc wana nde na wolo bake na honorer ye na talaka ko goûter pesa ma bête, il faut toujours goûter. On appelle si peu mbote à toute la grande famille, Alkindra, déjà Karine, ma sister Karine Ogwiza, la maman de mon manager privé Brian Gahizi. Et puis Alain Ogwiza, bon dimanche à Roger. Et merci aussi à tous ceux qui sont là, Aline et tout le monde. Ouais. On va clôturer cette émission, mais j'aimerais te donner cette occasion cette fois-ci. S'il y a un message à tous nos téléspectateurs, à travers cette émission, j'en profiterai pour te féliciter. Merci beaucoup. Ces clips n'a pas été annoncé, ça je le dirais. Oui, Bimi sans pour autant toser la mais boum. Ouais. Bah Dieu, ça doit qu'à moi. Moi, les titres, c'est bon. Hein? Moi, les titres, ah, pardon. Et Bimi, mais les titres, on est dose. Les titres, ils sont sur Nabi que ma titre, Mayani. Mais les titres, c'est quoi ça, moko? Bon, clip, toi, annoncé, t'es Bimi, ça allait bien. En tout cas, on a continué les sous-sous baka merci na bafano. Ebi bango nde makam, bango nde gua. Ebi bafan bazaka incontrôlable. Okolo bake pensa que oh non, moni ndenge tozawa. Inos ata bimisi eko simba te bango pe siko mafuta mati. Oh. Après yo pe surtout balobi après yo pe mwana o pensa na ba musique wana penza ko simba te musique ya babenga musique ya nani loto. Donc obeti eloko ebeti par chance. Siko Olandi ye penza na sepeli makasi bafan nanga penza bango nde makambo. Na profiter pe ko remercier comme il le faut les grands leaders de l'Est pour les grands cadeaux comme Kitoko, mon vieux Eddie Murphy, n'a pas essayé bambo tebele avec mon papa Before, n'a pas essayé bon dimanche, voilà quoi. Voilà, un grand merci à Rachidi Miantezila, merci, vous êtes tellement nombreux, hein. Merci à Abdoulaye Ndiaye, merci à Derrick Moukwama. Il y a tellement de Carlos Moujani.